ngala ko confirmer mamba bongo te wa ba base na bango ezanga tina na confirmer ngo te en réalité nyonso basala les base eza base tali ba golwa te balobaka l'assassin revêt toujours au lieu du crime ezaka manque actualité ba yu arene kati nzadi actualité zate olobi ba yu arene ba actualité yu arene kati nzadi ti fe ndenge kati ya mona suki bomi ba actualité na fort diko ngana biso na minute grâce temo ayamba mutu te na téléphone so na kosi ba benga ba bisala appel ba taba enregistrer ngana bengi grâce temo yambi nanga na mutu abenga grâce temo appel vidéo a poser pena ba question biga lukuta na zema falite abimana falite. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça dépend de l'heure, vos yeux les Bakuya Kolanda, émission Nabino, toujours na Congo Winner, télévision Sola Pembe avec votre humble serviteur Adi Dalumumba Kande na lo bakotre madi l'homme à la taille S7. Bien sûr, Abino Swinga na la télévision, c'est qu'il y a un message. J'espère que analyse mon auteur ko ça là. Bolanda kiango ya kofinga ba fingi ya encourager ba encourager lelo na ye na masolo ebele na invité na nga to solane ebele to ça vraiment na ba thématique ebele lelo na saka bino to toucher ka mwanda mubuke côté ya faire rigola tozo beta lisolo ya faire rigola tozo beta lisolo ya fali pupa tozo beta lisolo presque tozo beta masolo ebele nini ezo leka na ngambu ya victime toyoki lisolo que si c'est vrai que j'ai le show na grâce temo bazwa na suspension. Est-ce que masolo nde toyoka ka bureau ya faire ezalaka mabe na bureau ya faire rigola na bureau ya fali pupa banani baza mabe koleka yamboto na yamba invité na ngabo tika na pesa mbote po esala ka moi elenge. Donc là je salue balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi sale kingolo na mwindo moi sale kingolo na Mosielo depuis Londres. Je te salue aussi, pourquoi pas à Mama Pépé de Paris. Ba bonne année na bino, ba bonne année na bino, donc ba joyeuse fête na bino partout bozui di Bakuya Kolanda Adi Dalumumba partout na ba écran na bino, sans oublier grande sœur propre depuis Brazzaville balobi Ninel Okemba wana mwana mama. Donc je te salue aussi, pourquoi pas Priska Okemba, pourquoi pas, sans oublier balobi Trisken Makengo, le boss de Maeva Palace. Je te salue, pourquoi pas balobi DJ Les Petits, donc wana yanga yamotema, pourquoi pas DJ Jonathan na Maeva, donc pourquoi pas ingénieur fils toujours na Maeva. Donc bambo tenabino si Montréal aux après okoko fongole la ngai na invité na nga tobeta moi masolon ka ndenge zalaka zalaka invité mo lo baka bien. Donc ngana benga kae l'homme qui a corrigé dictionnaire. Donc il parle tellement bien. Si Montréal après au fond libiso na invité na ngai spécial on a yami lelo, donc on a invité à Skaza Warrior to za Gaulois bogoye ba ngoto pas za spiritas so qui pas za cofimen so qui ni balobaka wana. Donc Yemoko a s'exprimer a dit Dalumumba a présenté ka invité T, donc Montréal Ortega. J'espère que des gens font libiso. Bonjour. Ah bonjour Adi Dalumumba, la taille S. Vous comprenez nga na mesana marambo te nga na TikToker Golo Mobutu ba TikToker nyos ba olanda nga ba Belved ba tir de Benzema ba mama ba Goloa ba kombo ki mama mukepo na mesana pena na mambo ya internet te pena ndezala na ba show kaka nga show TikTok. Donc je me présente vraiment à Golo Mobutu ba tutu ba ebinga Golo Mobutu na ye na so la ka pembe. Je dois ba jeune tu es lelo to lingi ko primer ba valeur, donc to lo bilaming ba valeur, donc makambo ezo bo makiltir na biso to lingi ngote. Donc na on a yé pena lelo na moni trop c'est trop na ben on lo baté, mais cette fois-ci na habité to me quand on peut ça na différence na bateau ba ça le contraire. Merci, tout sa différence na bayo nyoso bazolu kwa basala le contraire avec votre invité Ndeka Lobagi na debi Mobutu c'est Seko. Donc Gaulois Mobutu. Gaulois Mobutu. On a bien Gaulois Mobutu. Donc lelo na yaminde Gaulois na plateau. Naza gouf le Gaulois te. Wana mbodi sécurité na défense. Ngasko ba fale. Wana cop na bango ba Dorcas Bolokoko, de mama na bango. Ngasko Gaulois Mobutu. Les seuls Gaulois au Aloba le 30 octobre qui fait Gaulois répondre ba Warox na juin na stade de Martipé Simba. Yeyo Gaulois Mobutu. Mobutu to kenena tozonga.
fonction Drake faire égola sur les terrains à l'issouté. Tous les problèmes ni les cas et pas à faire égola. Parce que tous les monde tous à la claire, tous les monde à moto à zana tourner belé tout le monde a les fallu pour pas. Mais faire azoyo kanate bandaka concert au ibeta magi na États-Unis à mataki tende baloba ki asali mpia ka yango sali ki a faire égola ko ta palette ndengeni. Oui bi biso ba congolais ba kino en particulier tous à moi ko bossa na moi muki. Moutou vraiment nde ba mindele ba mo bi ba landela bina palmarès na année 2023 Cristiano Ronaldo a 53 bi mais en 2023 ndeti na Kinshasa boui faire abeti bandule na Afrique na Libanda Congo na abeti ba concert surtout bito numéro ba concert na nyonso photos à la vraie faut à terme de prestations scéniques événementielles ya minene to ya ba grande salle les padres il n'a pas son habit qu'il fallait à prester ba concert ya ba salle minene belé na 2023 ko les gars faire mais il obité qu'il fallait beti ba concert belé na 2023 ko les gars faire bilo mo pe bondi manga oh bon fallait la Rwanda alors congolais il poupe ça congolais ah congolais tambu ça drapeau mboka mais na ndenge na e les padres pe sala ngo ki toko ko les kaye les padres sala ngo ki toko ko les kaye pour so ko sala ngo o senti bena ke batu ba fandi ba ta bena ke un chanteur congolais azoyi mama kasi boy na niveau ya ba Lionel Richie ya ba R Kelly aoyi na ba niveau ba Céline Dion donc batu ba fandi na pena émotion ba hotel ane artiste o yemba ya te artiste o kosa ko yemba batu ba yembele te o yemba on ngolo ba vena biso hip-hop asayini oh boyo mona ba vidéo hotel ba vidéo te hotel ba vidéo te même kaka ya soki ya arena nini wana na tele ba vidéo o sandi maki ve nzembo ezani la soki titre ba yemba soki ya mort so elo nini wana o mo bina ke vie na autotune da ba préparer ke robanda na ama mais ko public yembeli yango so tant ya linga banda mama soki maloba loba wana mama mais oyo ka siko voix mombo na se autotune ebimsa ama donc soki ya zaki attend mais balinga même fallait mbi makasi moi je vous dis que artiste moi za ke tourner na micro ayo ka bena na se ama autotune yemba comprendre mais le but que fallait yemba ratiti az artiste biso tout ba jeune tous ala bercer na musique na bango à un moment donné mais mutuna mutana ba choix naï pas artiste congolais comprendre na ba téléphone na ba congolais tout au monde na ba nzemba we ya JB ya faire ya fali ya papa we banzemba batutu mais epekisi eza la warrior c'est pekisi eza golwa ndeti ngana golwa naza golwa te po bafuta ngana na orchestre faire te naza golwa po na linga faire depuis vite imana comprendre yango moni ngana hotel melandeti baya ya mususu ve poups merci na memi bona ba poto et apesi bango chance ya vie mais ba saisir opportunité na ndenga bien po yango to mona ba na poto mais ba otambula te ba na poto ba okabela bango te Bawayati, tokutana na Bolivie na ba café musique, nde bazaka salité, nde bazaka mpiaka bayaka matolo. Olobi? Nde bazaka salité, nde bazaka mpiaka. Nde bayaka matolo. Tout le monde na bando filmer bango, na mojo auti poto. Mais na lati ko lega e. C'est là non tout que tozonga nan. Wana nyonso bolo bana et ça la bino passe côté la fali pour pas comme ba chronique bon excusez hein ba chroniqueur na ye na poto faire asali yango te maintenant sikoyo bino ba côté ya golo et ça la bino mutema passe ma finga fo bolo ba bien ba koni ma finga c'est ba mériter ko finga na yango fallait mais ba na poto donc yango na ba benga ba bien entouré omoni na loba makambo kala so batel na TikTok na ba vidéo na nga na loba makambo kala Moutalibo soit bébé sa réputation a fait un mal entouré c'est fali poupa. Moutaloba batuna et une émission jeune mobo na univers acoustique batu ba baraté Moutalibo soit loba faire un mal entouré c'est fali poupa. Allez ba warriors non c'est ba zongo ba commission faire un mal entouré ba koni ma finga ba faire un mal entouré faire bien entouré faire les seuls artistes congolais on a na niveau na ye na entourage ne ana bateau bena atuna bena di kamboto sala ngo mutu na bena boya habité to sala ngo te leader ayoki ya fait rigola bateau na tout na va ofe baloba fallait bien entouré wana baba ba malamba mona niveau mo be amana ke fallait to abi bafuka ba bino nyonso ba mutu bafuka bota mabona mutu bazema bona mutu bolonga bilamba balongoli même basaki ba memi da mutu aloba na président loko sale sa mabe po abanga ba longola komboni na liste otikala abanga ba ote 12 abanga ba bloqué ce que faire vu que l'homme complet n'existe pas tout se complétera toujours et on moni azwa batamaye les patia pemeni ba ve pichu botoko ba DG Polo ba ya dada ngwa bana
ba fait Picasso Mbayabo ataki bango pembe na ye po ebigete bato ba roza na idée on peut battre belé baloba pena boy na ba émission na ba nini emsu azo tenter de partager table na Fally Ipupa qui va fandi peut-être na fleuve Congo hotel na table peno tout ya piscine Fally fandi wana pas fandi wana ba poussa na ti mais nga emsu boss risquer makengo avec nga chance pena be les pads ya fandi awa ba cocktail nga be mobutu na ba vidéo ezali oyuka pweza yolo ba otu na pena ba ba fait pichu botoko ba fandi ngona tu na pena likambo to sala ngondeni ba tresi eleza otu na to sala ngondeni ba tu be ba pesi idée pweza ba adopter ponga na bige fe na biso azaka musicien soki asimbi micro to côté studio wana ko bangele te na concert oye maninga mbe na studio ko bangele te ngala moni dernière danse faire enregistrement mbala moko na palais na ye malgré na zana kata studio te na libanda na portail ayembango mbala moko ayembe sili le ta dernière danse qualité nzembo qualité clip mambo mais mambo yona elu ki lebeno ba problème Bill Clinton a lobi ke bolandi style na yem da banda kilot yem da banda ha yango faire créer raté faire ayibi biloko na ye dans ndenga za wana Bill Clinton abi ye na faire ba ko tikala ko yoka na to ça batu bazola na choqué opinion pour na ve kalonje les padres na ogela les padres mawazo na hotel à niveau ou tu vrai ou faux kilot mutabandi ngo Bill Clinton makamunyoso faire asali eza Bill Clinton peut-être à masolo na te mona le roi de la forêt to mona le roi de la forêt na ba générique bela la te ba couper est-ce que le roi couper mutu pena o mutune sala awolo wele la pena couper ngam dali boso na la ta couper yem ta sala couper na choqué bat na absolument mo quoi so moni dynastie est meilleur album lelo meilleur album pour lelo banzembo sika so lingo ka banzembo nzamba sali mikolo yo ka dynastie ba générique nzamba sali mikolo yo ka mwambu yo to bina na bona na to bina kaka so bini bizorbi version D obini mwambu et puis to bini libulu ya momboshi masa na mobo ya ba epsenga ba kota ba so ba belengeza to ba bumbu ba kota na luke ku vina bengise na Maeva Palace donc to bina ka ko bina to bina so bini mwambu obini bizorbi obini libulu api soko lingo ka barumba o nzamba sali mikolo ya sika oyo ka dynastie dynastie obino bolo bela meyo kana pardon na bia kite mbarate mese mbarate mire mbarate ngala manager batu bayebi ngala manager ya Maeva Palace comprendre na manager baba rebele na ville na bandal na lemba batu bayebi nga bayebi mamna oloba partout ba DJ ba mixa musique ba nzembo batu nyonso beta enga elo kamwisanga yaka nzembo ndeti musicien moko banda ndeti to sala bar na biso na njili banda na ya njili 6 mois ya ngoyo nzembo ka ya mutu mona yoka ebeta ati ya nani wana kabose non na yoka te ngana eba nzembo ne musu ba sa monter masa na nga Obama beta na orchestre wana masa na nga mona ngenge à part quand nzembo kabose DJ le petit na beta ngoti buyoke ka kabose nde na lobi pona ni na lobake ba nzembo batu tous les musiciens partout ba mixa musique plus DJ beta ba beta musique ba tu nyonso ba beta banzemba ba tu nyonso so momboshi libulu ba oyo kongo bo dynastie bo comprendre que dynastie beta pour niveau européen de la padre en 2024 bo comprendre que dynastie beta merci dynastie ko beta bazoze la ekuna na Europe to ebite bo bandaka ka yu arena to bo ke malamako na stadium munene parce que balobi bino bolandaka kaka Fally makambo salaka avant to kota na actualité mususu balobi Fally pour passer les guides c'est pour cela que Fally a benga maka numéro 1 pour faire alandaka kaka makambo Fally a salaka Fally a beti 3 arena na mois moko pena ane moko mais faire rigola et l'autre côté si il fallait que tu beta na nani ata yo moko ya di de lo mo ba téléspectateur ba ose ba zelena lo bango mana lo beti na te na répondre pour na mambo lobi mana zonga pour na ben na choquer batu pour na fait comme avec kalonjo tangaki balinga fereti fera le roi Joseph olinga famille lignée de ti bagete ka ti baboke na libulu ma comme premier ministre en Égypte famille sepelaka yanne mona batu ba vena biso ya wenge o babeta na fere na wenge soki ku tu fais Blaise Boula ayebi ke fere azala na 4x4 mais ania yango pe na be mission
et bon bateau bazaki na wenge maison mère pas le roi de la forêt ngai na choqué pas petit na Chada Luta studio bon moko na ngingi na nzombo batu baby studio na baebi ba grand artiste ba na studio Chada Luta nga na mona avec Bill Clinton dynastie projet ba nga mo présent alors ba benake da ba faire to beti album la bimisa banzembo na to beti ba fitting ba bimisa ba bilo na banze ba français mabe na yembi tala niveau mutema mabe na fanda pena na bi mutu apesi bino opportunité abengi bino boya yango moni faire beti mo mbui na kana bala examina ke Bill Clinton na palmarès na générique ya wa mbui abimisa générique ti ya za ni ma faire chanteur abimisa générique le kamwa mbui azwa du générique na yé o ayemba na dynastie abimisa on album na yé mais batu ba yé bango kuduté daba masona ba on peut na faire to beta raté ozu le roi avait na biso mvwama nga moko si place kaka na studio wana ka ya Chada Luta o ma bena ke vie bena ko banda ko bo ma faire boy mais nzamba la te faire benga na misu na biso allons voir moi je vais un comédien voir moi so l'exine journée ma panze ko buga no pas que ça fort attends maman na comédien puis copine na bano sala so akena nenda ko parler pas de bête la mère si la masoya lukuta merci la c'est que c'est que pas de chez moi demi à 4 studio et voit ma benga mutambonga benga à 4 studio que na mambo faire ça voir mais ndeni numéro luko yo 67 ngamo ko témoin nani ngabeta li solo te pona mike choquer mukili na balinga faire fierté na bango moni Kogan wata na solo ba tous les lots ah mis album na mi anchi mi démolé derrière toi les 30 ne bimité ba take bi ba bimisa nde abaki Teresa Viditi abimisa nde tozela bimisa moni veana ere kam moko na luba veana sala ton veille pour ça beta stade et take mo na wenge na mutune faata bena ke tête de fio to za non les pas de longolango pour pesa biso atesa wenge bia so imagine que fala beti abeti pa na biso atie biso bi wata fatika equipe munene ya biso ke beta kuna ya lokwa équipe mobo ndeti ya Maroc équipe mo Maroc ebeti na vite ebeti na vite tie e gagner vite na kin siko mabuilu fallait tika mazembe ke beta na mboka ne gagner ya welele ke beta na mboka na tie subi to poli lisusu siko chance mazembe so ke beta siko na mboka ne gagner maman 6-0 mamfera sala na stade da longola wenge mubimba soni meilleur événement ngana ka vrai na ka loba logique meilleur événement banda ba stade de martyr banda ndeka bomona stade de martyr ya moyi to ndinde bomona ba yu arena ya moyi ba ko arena ya moyi ba arena monsieur dans l'Allemagne boye bien Orange Arena. Mais makambo bino bolo baka oyo est-ce que ça va faire yemo comme ta préparer ngo to ezara volonté na bino moko to mona ki bobeta ki affiché wa bolongoli yango ya Arena quand est-ce que bobeta pour fali pour pouvoir zala ka likolo mais faire kitaka na c'est pourquoi bino bomo na faire ki ta place ni ya stratégie na bisoti na bien elo batu ba bosa na ki yu Arena ya lupango fali sombita tia kadena bakolo yu Arena ba luesango faire ce quoi ça vrai aller sa musique ndele sai pour faire un mbongo akobimza mbongo nele na pselo moko fallait me musique fallait aller sur la musique zela na pselo mo da vrai o ngamona viva stade de Martin na biso bakena imprimer qui une pointe ba c'est ça ba billet stade de Martin déjà dire qu'il n'a pas ses mbote ba sali de vie ba billet tout stade de Martin 250 000 billets il fallait ba imprimer et ça une affaire ba $7,000 hein bagay ça les pas de patron auto te ka lupa on est mobwe malade mbongo bene koti aboya ko pesa mbongo wana oui mu da pesa mbongo wana anga nzambe vina biso sumba bashi obatana stade Martyr kombone kiminga na mesono oboka te comprendre non na biso ke fait andemi on pesa mbongo mais ebima na poche na yeti. Oh abi ngana grand chanteur benambe vraiment na bimza mbongo nanga ayabi ke mbongo ane bimaka na poche mutu po ya da vrai star faire amena via ba star beno amena ke ba star faire ana mbongo ko louer
You Arena, batepe date. Mais, a osé la contraire, ya pena na ndenga solo, contraire yé, mutatembo ngo ba louer salle, a bête corriger. A bête pena corriger. Omoni, ba waos, nga mabe ba masa na ba waos po, na kolo, monde toi bi, toi ba masa ti. Oh, ndenga ba na entourage na nga na ba masa ba warriors, na ba masa ba spirit, toi ba masa to fanda to liara to mela to ensemble. Mais mabe na bango ezara nini, biso to boya rati. Nga na za ignorante na ba veille poups en termes de prestations ya événement mine na beti ba salti. A beti triple arena en 2023. Na ko ignorer te. Ayemba te, ayemba mabe, ayemba nototine mais a beti drapeau Congo tombwami. Soki gim sa ndimi, soki dajwa ndimi nga na niveau na boya. To boya raté mais le problème est que tant ou ba beti ba wa ba komisango devoir faire kokokate, faire ko beti ngo te tsa ko kufa. Mais soki faire ya beti Maman fallait comme des guides au Bolanda Kabiso. Quand on fait un hôtel à Sofitel Hotel, fallait pas que bête. Est-ce que Golo a dit qu'il fallait l'année biso? Année 2022, faire un bête Sofitel combien de fois? 2023, bête deux fois. Sofitel Hotel, on a bête deux fois. Année 2023. Fallait pas bête. Est-ce que partout fallait l'équipe. Faire pas au leka. Dans la carrière, il y a musique, il y a Rwanda qui ngasani des artistes à télé mina victoire. Moi quand je moto a combiner liboso mususu futine 500 mati transport moi comme akaki ngasani bakolo yu arena ba louer sango eza location ba louer sango eza stade ya club olympique 90 ya rugby ya stade na bango. Est-ce que ça confirmé qu'il a fait rigolo à yu arena en février? Te so na lobby fait rigolo à yu arena en février c'est na course public comprendre o ngana yebi presse présidentielle si les alobaki de changer date pour encore arena le 25 février. Mais ils ont stratégie na biso. Pour le quoi fallait betaki. Ba concert en Europe. Europe base la faire beta pour ba comparer. De lingolo ba attendre une semaine faire soit fongol billetterie soldat et salima. Tote quand attendre 3 jours soldat et salima en Europe. Europe ana nzala faire au saranati. Merci Europe ezana nzala ya faire gola merci DJ le petit yalinga mingi babenga DJ. Envoûtement. Donc il y a envoûtarande batubabindaka. Merci Nayo. J'espère que vous sepeli na intervention il y a Mobutu. Il y a lingara Mobutu Goloa. Donc yende azawana. Il y a moto kenino par rapport à masolo on gagne dans la toko parce qu'on a deuxième thématique. Et tant que Goloa. Tout le monde a parti pris. Yomo uti Golo bayangwa. J'espère que vous avez ma casse na TikTok. Bino ne benat bosimbi TikTok na maboko. Kota la lelo ba audio ebimi oyo grâce ya Temmo abimisi a confirmé batuke aza abimarana fali poupa aza na zemi ya fali poupa ya 2 mois P2 GL show aleki asali donc na minute yo réseaux sociaux nyo zaka GL show na manique na grâce à Temmo. Et tant que Golo, et tant que analyste, et tant que youtubeur en plus, ni Golo par rapport à l'actualité, ni au réseau. Aux hommes on a monté qu'il y a salir artiste. Ngana Golo ba, l'assassin rêvait toujours au lieu du crime. Et ça quand manque d'actualité, bah you a une katinzadi actualité zate. Olobi. Bah you a une actualité, you a une katinzadi. Fait une ngokata moi la sugi, bomi actualité en la fort. Wana sikongana biso na mito grâce Temmo ayamba mutu te na téléphone so na kosi babenga ba bisala appel batsa ba enregistrer ngana bengi grâce Temmo yambi nanga na mutu abenga grâce Temmo appel vidéo a poser pe na ba question biga lukuta na zema falite abimana falite ya base donc ba comprendre la actualité simbité donc faut pas créer actualité pour dynastie tellement makasi ba drone ba martyriser ba seconde chance tellement les gens makasi ba mona ningo ya bundiza on faut pas créer actualité mo be pola mais biso pe ba goloa kanne na ba goloa pas de distraction kokota kudu na live mo bo ete bo beta masolo na po biso to beta masolo dynastie to beta masolo 2024 correction baré na tout donc to kota etali kudu biso te bango ba bien entouré bazala bien entouré bongo nde baloba leader na bango bimana ba mu pasula ba kombola ndaga bazo pas sous la banque à niveau mobile dans Italie de bisoté. Mais quand la sortie médiatique il y a Nana Boduga à l'obi qui est là que ça la bino bongo za zoua pour makambo fali ça la bino bongo ça la ngote c'est pour cela qu'il y a besoin créer par ma solo à l'obi qui est où t'as na ngamba ba goloa. Bon
tozonga sikoyo etake bahumain nzele mo bwakenda na poto te vena biso epupu sapesa chance amemi poto donc biso bafere moto atindaki grâce te mo kende kuna mpo bamema poto mpo fere azangi mbongo amema grâce te mo na poto moto asali chemin na asali nzela yalowa nga na abi na agolwa na osala ngo te mpo lobi lepadi amemanga poto na osala ngo te nga na baboss tiska makengo na ba Eli yanga na ba Louisa Mubenga na pa na ba de bele minana na mboko na ba rotala na ba Olivet na gaza Christian makengo mpana ndeti nga ya dida kanga mom na biso au moins que nzamba confondre nga pona mutu bakanisi na nga za nzambe te mena makanisi na nga na yebi que so faire abeta yu arena juin na 2024 nga lonza na yu arena na Paris kanga mom na biso mais mayo aux la délégation non kende ka poto oh faire me manganden faire non na batu fa me mana poto ba belé na mouvement pour faire le bagi 2023 2024 mutu toi ça en caisse non ke poto bayampaka bana belé oyo ba se sacrifier na mouvement wana faut pas ke poto nga golo na poto le pas de me mape bariser na poto na poto me mabantelele na poto pour ni nga na wela ba me manga a me matresi eleza na poto ame ma musée ndingo atanga obi nga agolo na sala boulot pendant le 30 pendant le 24 juin ata 20% batu ba na stade ba pour na promotion na ngamoko batu ba yebi na TikTok ba yebi mam na sala pour na banda promotion le 30 octobre ti le 24 juin na sala ka promotion to beta stade golo to beta on prend donc nga na pour ça dans sala boete pour les pas de manga poto mais ce qui chance souris qui va te comme on a la liste na boyata mais on a yebi na propre effort na entourage na bandeko na yebi que ce qui les pas de Robert Ndule na yu arena na juin c'est Golo Mobutu fazala baba Naomi la perle baba Jole ko bana poto ba zela Golo Mobutu na oya kaka na ozaba mona bena bandola munene utakini Golo Mobutu na poto yeyo Golo Mobutu, est-ce que vous confirmez que grâce à Temo Pena Bimarana Fali pour Patoze Mazana Moya Yeto Yana? Te ngala ko confirmer mamba bongote on ba base na bango zangatina on confirme ngote en réalité nyoso basa les abeuses etali bagoloate eza base na bango biso to ana nzela mzo to sala auto yebike 2024 et pas de ça la correction ya ba arena nyonso na ba arena o ba betité pour ngala musique ana obongwa faire beta concert na Maghreb na Maroc bon on ba beta kuna te faire beta concert na Russie bon on ba beta kuna te comprendre bon on ba beta kuna ti mais faire beta kuna ya c'est ce que biso to ba nolo ba te faire l'équipe pour beta kuna bon on ba beta te tiens o ya sali to beti maboko ton na lo ba ke ba waras na moni stade na bino tonde ya merci mais les pas de 2024 na jour à répondre bino na lobaka boiti kande na lobisu lelo 2024 sope kanda na juin kaka yu arena lisusu merci wane zalaki Mobutu j'espère que boyoki afingite mais alobinde a solo nde pembe donc nena sakabino biso ato solo la ne pembe adida lumumba solo li pembe confirmation est que grâce Temo azana zemi ya fali pour pate grâce Temo bimara pena fali pour pate oyo ezanga Temo na lobi yango ba question nga ba réponse ya ye alobi ki ezala ku buzz tellement you arena yo qualité yango ba memi yango na nzela kaka na banini wana ekeleka ka boye ke sila ka boye to comme na biso na suka ya émission na biso nini peut-être ma question na poser que Théo zaki na eloko nini ya robaksa par rapport ya maloba ou tu koloba pena quelques dédicaces pour to comme na suka bon elo na ko loba lelo ba mélomane ya bonne musique ba warriors ba golo ba spiritas il faut ba que musique à Congo le roi box donc ba poids lourd na ba poids lourd ba poids mouche na ba poids mouche ba poids super léger na ba super léger jamais ba ta champion box poids lourd abuna champion bana mike ata ba warriors ba moni champion fali numéro 1 na marambu tout ba repese wana ba ba catégorie na c'est faire gola pour la que ça fali musapi na Congo faut la faire pour la que ça faire musapi na Congo pour débat aussi la raté pas na nga golo faire l'équipe ka fali et pas warriors fallait l'équipe ka faire de lorsque photo retenir ça qui ba des catégories ba poids lourd ya musique ya tanto ya pe ba wata pe ba poids léger ba bundana ba fabo lobi bango ba poids léger ba poids mouche pe ba bina filet
babunda bango na babekam ba poids mouche donc jamais ba kota champion bana mikia bunda na champion mikolo mais bango mibale ba champion donc musique à Congo eza bongo etambola bongo to prôner ba valeur to changer ya kan internet pour le ba makambo eza vrai ba tu ba resepela ba hote imagine que ngana golo mais makamusu ba masa musu ba golo ba betanga tala ba hote bo ba telegi na ba chaîne ba lo ba finga ba tunga tala ngoti Avant, d'abord on entend ba kombo. Nga moko goloa. Mais ba massa musuzu ba na défendre faire mais nga tala ba ngote. Pour na yebi ke ba déborder fort na ma muzo ma na ke za lukuta lo bakaka. Pour na faire player faire. Mais faut que la vrai so lobby ke fallait net oyebi ke dem c'est na trésor congolo. Asala vidéo mo après concert fallait faire la na ba tout faire beta nene nga beta ki homme acoustique. Nde ba tu ba landa ki bon faire lingane bon faire alinga bongo te fala beta ba polo abeti su ba yu arena ba ovo arena ba NNG arena biso ba gola da bota landa beta ngwa korizango ya tetelo ba faire landa te alanda beta ngo akorizango est-ce que trésor congolais pe azaka na golo penda to aza golo révolté bon netinga pona nga na loba nga ben yo warriors adem sina biso mais nga loba ka koma golo pona salaire ni tete salaire to na bolamo faire salaire là ye inde commissaire gaulois mais sans salaire so ba ça la bénévolat peut-être lingate mais pour ba engager qui est wa uta kunati a uta kuna balongole boulot ayeluka boulot na entreprise musu ba sué nda komi ya ka joueur ba no beta na vita so ba se sombio okomi Barcelone mba mokoti ya nda moko azaki kuna tango akomi musale komi na pas ba gaulois akomi gaulois mais biso toza ba gaulois rien que pour faire ça faire ne to koma ba gaulois donc ngamu na mituna nini komi ça gaulois na yeba donc c'est que na bota ma gaulois na kufa gaulois donc ano bozo disque d'or mama disque d'or ko beta raté so na biso ke tozo déjà disque d'or yo ndima olobi so na biso ke tozo disque d'or yo ndima non ndima ndeni eloko emona na tenga na ndima ndeni faire ane mutu mo bo alingane makambo wana troté hein ngana mona to ba mona vidéo ya best melody wana ba yeba ke ba trophée za kamisa tuna disque d'or na kati ah bon et ya na ngope mais faire lobela ngote po ayebeke ya mutuya ya munene zoya comprendre vente dynastie 1 et bima bateka ngoti lelo $9.9 na ba plateforme hein dynastie tala album mususu ba formule 7 tala so ba soldat on le na combien bango ba soldat moi album combien $5 mais biso banda to bima moi na album bande bima za $9 et te kama pe bien so ba chiffre auto sala na volume 1 ba golo ba ke kenda na maïti dans volume 2 sur 2.1 2.2 ne bimi boé to ba comptabiliser c'est na monnaie za disque d'or des années disque de diamant. Merci to comme l'émission na suka moi ba dédicace bon on appelle DJ le petit mbote DJ na motema na Maeva Palace hein ndeti lelo to na référent bonane na Maeva Palace na Njili Sainte-Thérèse et pas boss Trisке Makengo ba garçon ba bimisa mutu dans les néa ba opesa piso pe ba ya opportunité pesi DJ qui banza Jonathan 2-0 mbote na pesi Mulenda mbote na pesi masa na ngai Teddy Mopia bilambe belé na Kasavu mbote na pesi belo Mopia ya Teddy Mopia mbote na pesi Maître Armel Sumpi Mazara gérant Maeva Palace hein to ko gérant na pesi mbote na pesi Jonathan Makengo mbote na pesi ingénieur fils le Tili qui ne DJ le petit boiraye mbote na pesi la Lion motema DJ le petit hein la Lion moi si to bala kala mingi na pesi parena hein parena na bio l'homme la taille est parena ebi na on met le petit mutu na ngani dia boka nga charge ba charge viande na benzi ba banjilwa bana masina bana kimbateke bana tout c'est comment ba côté tout chango mobimba lemba le mete a mese et na minute oyo kubanda première il mete tibandundu ambiance o eleki sika ya Maeva Palace ya la rati donc place à classe place ba écran ya Gaia net na stade de Marty donc ba tout balingo fêter ba anniversaire na ba ya ba mona DJ le petit ba poster vidéo na ba on écran géant a to full ande ba tout so yé na Maeva Palace to ton écran géant oyé bani hein pour les déjà na 14h to fêter victoire Fati Beto webi. Merci, j'espère que
Tolanda qui si Montréal après au Beninganga moko parce que ça la moi bien a des annoncés nangai. Adi dans le Lumumba Solara Pembe. J'espère que ayameli bino Gaulois. Gaulois première fois na yamba Gaulois ya intelligent pe ya maele. Oya finga raté. Oya classara kaka ipso ki ozaboye. Banda ko lo ba fingité. Donc merci na bino na ba commentaire na bino. Na ba j'aime na bino et que ça la biso bien. Balobi ba bonana na yo balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre moi ça les kingolo na mwindu kaka ndenge na lobaka les kingolo na musielu ba bonana na bino nyonso ba yangai ya Congo Winner Télévision sans oublier meilleur venayo balobi DJ Le Petit na linga minko bengae monsieur envoûtement pour yenda envoûtaka débattre babinaka donc merci na yo na Maeva Palace sans oublier DJ Jonathan donc je te salue aussi ba meilleur venabino. Pourquoi pas Naïmoko le boss Triske Makengo ngala ngami ko benga honorable Triske Makengo donc moi na mobalo oya wuti na vie ya pasi abongi mais alinko tika batute azana rapeka na batu ezate ke yo wuti na passe obongi obandi ko kima batu oza suna batu ba niveau na hote merci na bino nyonso ba meilleur ve na bino donc Adila Lumumba komene na suka surtout sepel na ba image to pesa merci mingi et pas yemoko ingénieur Balobi Ortega Maboko Trépied, merci. Donc merci na yopé Mobutu. Merci na Adida Lumumba. Merci na ndeko ndima ki invitation na ngai. Na koti siko, na koti donc na ba mbangu Robin ya osaka na buti. Merci, j'espère que vous avez l'émission lelo. On a mis notre prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.